pa bato bino bo kebala. Tobite ke baso babota bane bele babala kate. Mais yo garçon, neti nga mwana nga kokoyela nga te ko maman je suis tombée amoureuse d'une femme qui a 5 enfants, d'une gwaku, du vunu. Non te melango. Bino boko baka o mama komo ezaka te eza bolingo te, mwana nga sali vite. Mwana nga sali vite ake no kota libala moko responsable ya ba 5 enfants, maman moko sa kena maternité 5 fois. Maintenant, mwana pour na côté ya ye, na obando te melango tongo midi pourquoi? Na kosieta. Na kosieta. Pour na mona ke esika mwana ngwa zo kota mabe. Mabe makasi. Non dinga ngate. Pour moi ce sont comme dia na bana bongo. Ayebi ndenga zo fanda. Obando zo banko. Mobalo bando zo banko. Po ye azana mwa couverture na ye. Azana mwa mbongo na ye déjà zwaka. Ata salaka. Akukoza na bana 5, 6, 4, 3. Asalaka na ye. Na yebi ke magé na osala du fait que na na nombre bana bwe. L'été pesa nga mwa e kata nga mwa e pesa nga mwa chweka en plus. E sunga nga na mwa APN. Olena futa ndaku ba 600 700 baninga ba futaka. Nga na futa mwa 150 mwa 200. Équilibre wana mobalo kozwa espace te. Mobalo kozwa espace te. Mais bonika bikota kota. Bonika kokena baso yo zo mona mutesa komi na bana 4. Mais yo ta kaka poudre o ya tie basil na manzaka o mone jeune fille d'ingwaku. Muta komi na bana misa to benge jeune fille. Ba fille ba ko benga biso ba mama mikolo ba leki biso na nombre bana. Ba leki biso na écartement obligatoire oblige. Bano ba sa ba partouzen oyo bana ba aginine. Bano ba benga ba to ba mama mikolo. Mais ma kombazo ça la même biso na bo jeunesse na biso, on pouvait pas imaginer ça. Moi mutota za na 28 ans, ce qui nombre bana c'est leki. Mobalo za na espace te, mutu pasi. Mobali libale bonga daza premier temps elengi. Yo ke kokote libala pa moi si moko mota mwana boxer ezate. Ayi biso bana bazali. Ozo beta magoda. Mwebo ganga eke baba na ba yoka. Bwena bwe. Mais yo siko nano bota te. Yo zo mona kaka yo tambola no mutakala, madame pe mutakala, ya yo pe toto ezo kwa ya bwena bwe. Mais tout ça vous imaginez pas. Tobite ke to lingana te, mais faut tozaka na équilibre. Toza na équilibre. Mutu so sa comme na bana na ya avancé. Surtout bandako bo okuta bana ke oyo mwana intel, yo poke bakisa Il faut ba nyonga kabino mibala lokoso. Mibala boyaka na ba intérêt. Faut ba nyonga kabino. Okuti mwasi na bana 4, yo oke bakisele moko akonyonga yo kitoko. Oko futa ba poka si ba papa na misusu. Ah bah oui, po boyoka kate. Pour moi, si on a bana 4 5 tant yo ko lingaye, oza jeune, oza bien, elles s'en fout, yom to lingiye. Mais yo ko assumer kuna. Ta muto azo bango lobi mabe parce que bino bozara bongo. Vous aimez ça. Oza na bana 3 4 5, luka tonton moko aza pe avancer. Mais bino bolingika bato no ba créer ba vite. Muto bato bazo comprendre makam na lo baiser a solo. Pour ba garçon na ba yaka na ba but na bango. Bayaka na ba but. Tant yo botolier oboti mwana, obandi ko sunge pozwa mukanda, a okene na jeune fille, a okene na mwasi moko yo komi adversaire na ye, o komi ennemi na ye. Yo zo linga ye, ya solo, yo akucho na bana na ona vi na yo. Yo ko linga mobali wana solo, mais mibali wana bayaka na bolingwa solo te. Azona pour un temps parce que yom to repese équilibre. Yom to repese équilibre. Mais yeta mazo équilibre na surtout mibalo ba uta Afrique ba akasika cause après ça ko linge na nute lingo yeba ayeli na but nini ayeli poto na nzela nini atiki ba nyongo nini azana famille nini lingo yeba na nyonso wana linga okuta ye ndeti ngala ko linga su mobala bandi via 0 te non eza souffrance eza pasi olingo ba no créer na guna yo obandi ko lukele ba pantalon obandi ko lukele ba chemise ba t-shirt surtout ba biso oyo olinga tang ozobima mobali na milieu ba master na yo ba mona moi mobile présentable mais c'est toi qui souffre na mbongo bana na yo yango mona base be ba delaka awa na zwa kiye na sunga kiye parce que bozo ke no zwa mibali na se non ngala préféré te
nga so botuni ba camarade na kol na bango ba koyebi so mobala makolo je n'aimais pas même quand j'étais jeune fille. Pourquoi nga mona na makolo yo mobala makolo to ke feti to bima to ba no senga batu to ba no senga batu nazo luka équilibre. J'ai toujours été comme ça. Pour bangate ko mobali so ko za na voiture te zata na mbongo to zwa taxi. Zata na mbongo to zwa taxi. Moi je n'ai jamais voulu le déséquilibre parce que mi balo ba ela biso ba déséquilibre to sunga bango to souffra. On a aimé aussi les hommes sans papier, mais pas faire souffrir biso. On dit mobile mokaza sans papier. Ozo lambele na ndaku, mais toi ba comme un équilibre, c'est pas toi qui est là. Bien bon kasi tant on peut ça ba concert parce qu'on est passé par là, mi bala sans papier bo limbi sanga, ngana ntia nga ba lekate. Bon, les katen, parce que ce cas zui, nga za wana te. Mi bala sans papier, alors c'est ngo, wata na moi 50 otini ya maman na bisote. Parce que ça nan nkuta zui vite, mais azo be miso ngabwa famille na ye. Biso na ba maman na poto, tout ça na ba ndeko na poto, biso na Congo ba charge na nka ya ba obligé te. Ndeti nga na zanango bijo tina bongo na kinité. Ay na kena mobile moko famille mo bibezo talele kuna. Ya na sens. Oba nga po lobi mabe. Kasi mi bala nga bazwa kolinga bio boboti de abane belé. Bazwa ko baksa bino bana ya 5e ya 6e. Bazwa na intérêt. Bino ntubo lela. Bino ntubo lela. Ozo boti ba no mi sa tutini bwe. Ozo sala mwa musana yo kafe zo compléter yo kolisa nanu bana. Linga eba mobalo ay kolunga. O mweso sito boti bana na suka to luka to zala amoureux. Neti ngabwe na luka mbali moko linganga. Ay la nga problème ma famille na yete. Elle a un problème administration T. Azaya komi koka. Pour nga na mwana 28 ans. Mwana ngesa koli. Na lingi mutela nga ba problème wa te na komi na age luka bolingo. Na souffrir na bo jeunesse o bambanda gauche o bambanda droite o. Botu na ba copine na biso bazati. To soit diso na bambanda trop na ba téléphone. Et na leki 45 ans na banaka na zonga na vie na zaka na vie wana. Ya mobile moko bena banda ko so na o azaka na copine kote azana copine me di ngwa kunga na kuna te. Si vous bien tu mi bala bongo, pourquoi ba okufa sa mikanda? Comment yo za na mukanda? Tala ngana na copine moko awawa. Ye tala kopesa mobile mukande za karate que faut ali falansa. Tu peux avoir même récépissé. Et là que ça la ke ba pesa mobile mukanda atna simana yo ezali vie de famille obo créer. Dossier obozo mema bilo bokanisa kaka mibale bele ba kosa maka na bala li falansa na botisa mutu boye ba déclarer lenga mwana. Moi j'ai déjà vu 200 papiers ba boti bana bango mo ba déclarer bana na bango ti bazui mikanda bato basala ba erreur ya faire déclarer ces bana na bango bazo lela lelo bazo sambwa lelo bazo sambwa lelo. Moi, je nga ba pension alimentaire ezate. Pour yo so sa ki kop, o liembo ngokuna, bokabwana, oza femme seule, Hollanda pension alimentaire ezate po papa mwana mususu, déclaration na mukanda mususu. To sala ka mabeti. Makamo to kanza to sala bien. To sala mabeti. To sala ba mabebele. Nga mwana nga kokoke na mwasa bota bane bele te. Baza même mentalité. Bazo mona makamdenge mokote. Même ngande na zabwe na caractère nanga. So na zui mobala sala vite na konyonga ye a comprendre te. Pour je suis de nature une femme autoritaire. Je suis très douce, très gentille. Mais to yebi déjà belé. Mobala zanga koyeba. Menga awa komandeti. Menga osakana e awa. Vous trouvez ça normal bilom to yebi ba vie belé. Neti ngala kezo mobile moka uti Turquie. To ba no fana na e. Ah menini buzo babeko. Ake lukape basi na bango ba se comprendre. Boyebi ba compréhension mibale bona bazana. Bota bango na ba bar ne bazana ba compréhension. Mibala banzela makolo. Boyebi ne ba compréhension. Siko yo iso comprendre poto. O komi na niveau moko boye. Oke komi tia na mwasi moko boye. Même ba mibale bozo souffrir. Ozu mwasi moko na nzela Turquie, ozu mwasi moko olongoli Afrique. O matisi Grèce, Turquie, mboka. Fana na mwasa bongo na ndako. Abando ebisa yo na kini kutu, yo zo bete masola poto yo zo bete masola kini. Terrain moko kuna, yo bozo sala mbongo na couple.
Yo zo visé poto. Po yo kutu ki nezo lobelo rien. Otika Congo kala. Hein? Surtout ba fille ebe na poto. Boya poto kala. Congo lobela bino sur l'autre côté. Moke kozwa mobala uti Congo sika. Ya beta kama solo ya. Omoni na rompwe wana. Omoni soko sisi kinkole. Ozo kenebwe. Bazo teka batere. Yo so mandaku na Congo. Yo mtu ana bana awa bakoko banjuko bota mwana poto. Yo ke koso mandaku na Congo. Mais oke ko bala mobalo azo viser Congo. Yo fanda na poto na bana mobala ke so mandaku na Congo. Ko fande lango. Bobi kombe na ba copine na biso mibali bakufi bandaku etikali ya ba famille. Kuna na Congo. Po akokende te bana ba okende te. Na tiki nanga. Na tiki nga utesi bo finga nga kala. Naza kuna te. Neti nga mona somba na Congo. Na regretaka. Mwana nga linga ke Congo te. Akesa nini. Même nga mona koko tolere mwana nga ke Congo te. Po nga mona na Congo. Natika mwana nga kende. Don ndako ekenda. Sopo lobo teka, moko na teka eko na bima be na famille. Heureusement na teka na lia. Mususu ezana, même ba o mama na nga zo somba. So na monika ajne komo pusana, na tiango de ana programme. Même ba o ya mama na nga, bandeko ba tiaka kutu mutema te. Po so kaka pia ke beti na poto, ka muteka, po Congo eloko mwa malonge ezate. En plus na minute esi ba pesi Congo na Rwanda, ba pesi yango na ba américain. Yo ke so mandaku na Congo ba no ba fandi awawa. Yo mwana poto ya kala ozo oreva kono kutu susu Congo te bakokuba no okukofa na nganda babeta masola Congo oye neti MK Muswahili ayebi masola Congo te banda tika soki mboka na bango kuna soki pa ya azakutu nani Muswahili o ya ba Swahili o ni copine na MK o aloba azana na ba groupe moke pola na TikTok wana ba Swahili o banani babenga bango banani batakisangani babenga bango banani bana komo balokele ye kutu ata banda tika lokele ayebi kaka aza mwana lingwala eloko ayebi kaka lopango koko na bango na lingwala tanga zaki soki na 12 soki na 10 ayebi kaka lingwala kenoko tuna ene lingwala koma kotonda mai ayebi te me okomoneka na bangulu aza kaka entouré na bangulu muta yebi ne kaka naza mwana lingwala me lingwala se beba etonda mai ayebi na ete ya yebi kaka Draveil Jivizi Château Rouge banini me okomone na mibali me ez équilibre te yango ba Suisse ake mutu siko yesu kaka boy na mobali ake koluka ba juge nyonso mibali ngo siko ba mona ke mutu esala kate pour ya ke na kobeta bango yazo ke na logique bana poto to kabwani il faut to kende na juge to kabola ba jour to kabola mikolo to kabola ba vacances to kabola ba weekend yazo ke na ngo bongo me bato misusu bato ya kenda kozwa bako comprendre bongo te ba mona mwana mwaso azo nyokola biso mama oyo boy na boy ça n'a pas de rapport la famille. Oza mwana poto mezo keno bimana mutu luka mibalo esi ba comprena poto bo kende bien ba o pe bo uti ko ya il y en a qui sont sages qui apprennent vite zana mobala bleda na ndako oka compréhension ko zana mobala bleda na ndaku oyo ka comprendre donc des fois bo swana okalisi yango base be to komo bima ben poli Basse belé to ma ben poli parce que moi si mayele moi ça comprena poto moi si mayele si avança aboti bana moni belé amoni na ba camarade amoni na ba bala amoni partout ay mobile moko azoya tango lingozo sa mobile na nzela oza impoli yo boena boy boko bando swana siko yo mo tango zo ngo expliquer batu pourquoi bo swana ozoka na soni po mobile obima zoba comprenez eza bongo donc soko lingo ke no linga mwaso esaza na bana na ye azana équilibre na ye yaka na mukanda na yo mais soko za sans papier oye na mwasi oye ko linga mwaso esaza bana na ye ava peso mukanda asunga yo ko pesa mukanda ya façon ke akoto na dossier na ye eza moi difficile po ye équilibre na eza moi mbongo azo gagner na o lete zo futa ye. Si vous avez cotisé na dossier na ye, bambongo ne mususu e katana. So bambongo ne katani, en susu yo po pesa ke yangote. O pesa ke bambongo ate. Alors boba na bio na binoko,
outi Afrique isika luka mwasi boza la même morale boke luka mikanda na bino ensemble bola mukaba tongo na bino ensemble neti babiso ti tola mukaba tongo kala tokata bapongi ba 3h ba 4h na ko kata lisusu na 2025 te papa so za sans papier ko déranger nga na nzela te so ko ebide ba futa kanda kute ko déranger nga te pour ngana banda ko futa ko laksa ko ke pesa nga montabo ye pesa nga boye dodo kolo s'il vous plaît. Alors, au lieu pourquoi J3 Koufi? Cherchez plutôt à savoir comment ça fait qu'il n'avait pas de papiers. Pour bozo ba na équilibre été. Bozo ba na équilibre été. Et Christelle Kunda après ya koloba. Kunda pour orler la note belete maman. Après bateau kout balelaka. J3 otiki Christelle nananye bwa mite ya mabe atike na mibali misusuti olebo bata otiki mama nananye ebi biso ba congolais to ba kolela te J3 J3 otiki Christelle nananye bino bongo na mama naye bino bongo atiki Christelle nanani mama Tozo mona bato bazo kufa même pas une année bato bazo bala. Yo ba mité à mabe Ba mité ma mabe. Azana mabato o partager bato bafanda ke sika moko mais J3 Koufi bore Koufi Christelle atikali kande bakabwana papa ba ne mususu. Ndenga zwaki J3. Ndenge pe bakabwani na liwa ya tikali azope mobile mususu après J3 parce que bien mo bolobi que avant J3 azaki na mobile babota bakabwana. Donc ne pe J3 Koufi azwa mobile botika makambwana. Oh J3 atiki Christelle nanani balingana ki tellement poka bosa ba vidéo bokasi balingana ki bongo papa banana mususu balingana ki te tolingana ka to kabwanaka yakei o atikali boko mona Christelle na mobile mususu encore Christelle alingosa ba vidéo kolaksa mobali kolaksa ndenga zo vivre boko mona beau frère asika koya mama wana ndefo bolobaka mutu nyonso kolela na TikTok. Il faut koloba J3 otiki mama na nanye boloba mama boloba nde mama surtout bana mibali ba remplacer ba papa pa bamba papa mama na bango boloba J3 otiki mama na nani boloba Christelle te boza quand même mutima malamu bolele sana bino Christelle mais eza fin du monde pour na Christelle te auzwa mobali. Et l'autre, c'est la kaka Christelle. Nga pona fan sa analyse bien Christelle. Nazo c'est la kaka. Ou yako expliquer. Entreprise. Na yo. Ezaki na ebandeli. Ezaki combien de mois. Ba papier. Ezalaki ba norme nyon soto e koka. Pourquoi est-ce que J3 na tawana aza sans papier? Pourtant boboti. Eza ndenge nini. Azalaki ndenge nini. Pourquoi il n'y a pas eu d'entreprise na yo? Pourquoi ça qui promesse d'embauche te? Pourquoi l'entreprise a koufina et puis muto kolo mukanda o babi ke J3 sa na mukanda na yo yako ebisa biso ezo lekela ndenge nini yo po kufi ou yozo se justifier boya kolobati ya koloba na ndenga mabete boloba po congolais wa mayele ndeko o yo po kufi po bo kufi mi bale muta kufi mokote ba kufi batumi bale ba kufi batumi bale. Mais que bol bako azaki na kaka distance mulai ko kufe ki para distance ite neto zakala banzoto na biso awawa biyombo yebi biso kana libanda mais bloc mso na kati nzoto et mutu so akoko kuf akoko kweya mais asali hémorragie te surtout hémorragie interne et puis bate bele baye barate soki mutakwei ava ba pompier baya au mona batu mso surtout ba africain baye ba bango secourisme te. Au moins, aye wana babandi ko simba ye tonton ça va papa même si bozo bouger mutu même si sika ko simba mutu te bo simba ki ye to yebite donc et ça kufa ko lamkane susute tozo zila kaka deuxième mutu akufa ki merci deuxième mutu akufi yaka ko ebisa biso yo po kufi ya solo ou yo ezandenge nini tozo te ya makaka biso batopesa mikanda pona osunga bandeko tozo te ya makaka. On veut faire du bien, mais en faisant du bien, il y a aussi des risques à prendre. Nabamboko to ofanda, merci. Tolingato sungana.
Mais suka to bimaka mabe parce que tant osunga mutu surtout osunga mutu a outi Afrique. Yo yebi ba loi belé mais bato ba outi Afrique ba yeba ba loi te. Omona kaka na sala ki na mukanda mutu boy amelinga mbongo mais mutu wana ba biloko bazo kate na l'état na oyo zo pesa ye ekokani to yebite ba makambo ezebele. Oh ofandisa mutu na ndako bimi mutu mabe bandeko mundela yebi composition ya foyer. Mundela tanga pesa ka mutu aide ba otala boza combien de personnes. Ba yebi ke lipe ke somba mabwe na bwe. À chaque fois que quelqu'un se rajoute dans une maison, ba charge au bilo bomona kate. Ba to baza 2 personnes. Ko lia na bango ba calculer à 2 personnes. Mais tant yo ba kisami ko lia za e mati. Mai to yebi nde to consommer mai. To za 2 personnes. Yo ba kis oye mai esa. Surtout na poto mai. Mai. Courant msusu ngana lalaka na bomaka mwinda. Msusu mutu msusu lalaka kote wana akoka pesa ka mwinda charge bwe na bwe ko charger banini ko sala bwe tout ça là. Dans na poto même quand on fait du mal, tôt ou tard et bimaka mabe parce que non te comprendre na biso mundele te, non te comprendre les pototé. Non te comprendre pototé. Yango mona ngana se kabatu msusu ya poto Oh, bata France, ba kabakate, ba kima kabatu. Déjà, bato boinga ko ba France, wana bata Belgique. Oh, soki to na France. Mais bino bata Belgique, na kala. Bino à part ba boudin. À part ba boudin. Boane loko bozo pesa bata France, ite. Biso to bando ye la bino ba muscador. To ya kana ba mbongo. Bino kara to komo na bino ka na franc congolais, na franc, na ba euro. Pour na ba franc belge, bata Belgique, bazo kabate. Bata Belgique, ezaki, au mutozo kene week-end à Belgique, moke na mbongo. Moi, je ne comprends pas. Vie à Belgique, na vie à France, et cocanité. Et puis, to bobake bata France, va qui m'a battu. Parce que, bino bo kofondaka France. Yo zo ya Paris, tout muto bo bengane na téléphone, afana na Jivizi, afana na Corbeil, afana na Mele, afana na Montargis, mais yo zo katika kaza pembeni. Donc, aya kozwa na Gare du Nord. Na kokoma ya kozwa nge, mais muto mako ya kozwa yo. Yo isiko komeli, na isika mutafandaka. Eza sika moko. Bio na Belgique, tout est à côté. Bio bo mona kuta verse musika. Mais biso ne tofana na Paris awa bwe. Muta na Paris na ba distance na bino na ba verse. Ya bino kuta eza pembeni. Hein? Eza pembeni. Mais bonika ko critiquer bata poto. Hein? Muta poto azofana na moi studio moko azofuta 1500. Studio pa na Paris muta ofuta 1500. Ale yo soye babandi koko tayo, koko tuna ba programme. Bata Paris ba na baby accueil. Bata Paris baby accueil. Il suffit qu'un programme salama. Bata Paris okoya ba yambi bino, ba memi bino tina ba msabino ba jonga, ba tapis rouge bani ba otam msabino. Mais il faut savoir la personne habite où. Et lorsque ça là est trouble kabino, il faut que la personne habite où. Yo zo ya Paris, ozo nga muto akozwa yo. Na kita na Charles de Gaulle, ya kozwa nga, njoka ne mutafanda na Lyon. Akwa kozwa na Charles de Gaulle neni. C'est normal, tant qu'on y a faut expliquer que non, soit train. Et puis, batu basalaka. Bata Belgique, ba komo salaka, lelo. Na kala bata Belgique, ba zon salate. Ok, Belgique, ambia si tongo. Mais awa, yo komi mutazana musala. Il faut banda ko indiquer, yo ndenga ko ya. Il faut banda ko bano ke non, oyebo tanga. Zwa métro boy, zwa train boy, kite esika boy. Parce que, au comédie musika, mweba zwa bino ezate. Boka bimisa batuka mabe yango na kamwa batu so basala ba live baka ko ba makamuka mususu esengoka ya koloba esengoka ya kolaksa batu nga kenda Belgique lambanga très bien yepa yakala yambake bien lili compris ça yambanga kitoko toné kalwa lambanga kitoko parce qu'il y a un programme mais so pe ba ye moi des fois ça arrive hein tona tinenga biloko pa mbai na mais biloko kuteza yanga mais na zona nga ton kuta na mbai na ete biloko ezongi. Au moins la tona bandi kosilika. Ah nadje dodoli mais tala kutu eloko eza yanga moko. Bato betara mo ba de kayu. Oza no fatigué. Mais ce que ça ba jour ya week-end otozo sala te oui, mais ba jour a misala toza fatigué. Des fois to sala ka ba trajet. Bino est-ce que na Belgique bo sala ke yo OK musala 1h yanda kunao. 1h30 yanda kuno. Bino bozaka ba pemel mais na France au monde na muta olongwa melin azwa ko ça na Paris tant azozo nganda ku fatigue déjà au monde na muta azo ronfler na train
Mutafana na Fontainebleau aka osa na Paris. Moussa donc difficile aitanga sisi omona pena mutu yango nga muko mutu filmer nga na train na olala o filmer nga bota mama kongo la na train c'est koza mobuta oza ngulu wangulu po muta solo a filmera muta olala te na train mutu ayebi poto douleur ya poto mundele kutalala na train mundele azwaka train calculé afana na montargie azo sa na Paris a calculer train à montargie ti nini bwe a récupérer quelques sommeils à récupérer quelques minutes ya sommeil na train penda kota ngazo kota aibi ke to ko Gare de Lyon train côté mabete mabapo ke direct nini bwe afandi penza zo beta pongi na ye bino bo saka nkola mukaba 4 heures hein? Vous ne travaillez pas loin. Donc avant des fois de critiquer, il faut botalaka, il faut bopezaka, botalaka et ça la bien, hein? Donc à un moment, quand vous dites que oui, bah t'as Paris tout ça et tout est, au komeli wapi, nineza wapi. Oui, Paris n'a que ya passe et ya passe. Belgique comme il passe capo guerre à Ukraine et côté si côté bat. À l'époque na Belgique au Lukanda qu'on a tongo na midjozui. Mais na Paris te, na Paris ba tubaza tellement belé. Parmi ba pays Europe où il y a ba étranger belé, France est na 4. France est parmi ba pays oyoyo et nini. Et puis ba te belé ba niko fa na ka tout autour il y a Île-de-France. Tout autour il y a Île-de-France. Donc ba demande des belé, ba tu peux baser belé, ba ndako pesa mukie. Mutafanda razana bana, aka na pièce moko, oyambondeni. Mutu, hein? Mutafanda remso zaka na 2 pièces. Pièces eza donc ça dit que yoso ba yambio ou ba tchabino na salon ou faut ba binisa bana na chambre ba tchabana na salon pour ba yamba bino. Un moment faut beaucoup prendre batuti. Toza na ba africain te, toza na poto biso tout ebi réalité poto. Comment beaucoup ba ke ba kima kabatu. Non, ba kima bino poani. Yo motan ozo réfléchir ndakwa mutu ndenge za zotel na yo. Hein? Hôtels na yo mo bi ke ndako na okende bon tu na peut-être ka kolia mais les restes c'est aux hôtels na biso oza la plus à l'aise banda ko ezamike bana bazé belé ba chambre msuku to mona bana basi na bana mibali basangani bazo potana kuna ale yo susu ba ko lukelo espace ah mais non boza mikolo bozo ka ba hôtel hein zo hôtel c'est tout voilà ba de kotoze la kaka J3 moi je passe à autre chose. Tous à Kaba Kunda J3 mais bandeko beaucoup mi conseille la maman na ba cagnotte un peu de respect. Un peu de respect même pour la famille. Tobo était pauvreté zalaka mais il y a un moment il y a bino peu ça commence à être abusé. La maman elle fait une sortie pour savoir parce qu'elle n'arrivait pas à voir sa belle-fille au téléphone. Alors ça lui sorti pour y ba moi nanga kufinde nini pour dénoncer que Christian azo yamba bangote. Bine komi ba kanyote ya koluka mbongo pourtant J3 bande kolata kitoko ndaku kitoko Christian aza chef d'entreprise c'est-à-dire que entreprise wana c'est que aza na capacité à kozwa ba crédit pour muta fond l'entreprise c'est-à-dire que azali vert c'est-à-dire que na banque soki belle-mère na yaza na mbongo koyamba batute Christelle akota na banque kuna sengita 1000 € atindeli belle-mère na ye boleta batu fardote hein soki belle-mère ana téléphone te bambinga mibali wana o bayaki kosala vidéo namoni Rico Jenny kuna basali ba vidéo namoni 3 bambinga mibali wana mutu moko kokoza ma téléphone te namoni pende kona bonga mobala uta e Bordeaux komona ka kimbinga na ye akokozwa téléphone atikeli mama kulutu ou mama leki tata mwasi akoko tinda biloko msoza ko senga kana réseaux sociaux te hein ndeko a uti Bordeaux hein envoyé spécial a uti Bordeaux. Alors quitte que kuna téléphone ezate hein Rico master nga vienanga zwa téléphone yo toza na 2 téléphones Rico Jenny na mona ki ofando lobike o biso toza batoto ye toza ki na yo za na 2 téléphones oza na 2 téléphones na maboko zwa téléphone moko tindela mama na Congo oui tindela ba parents moko boyeba ko protéger bana boyeba ko bomba bosoto soki J3 a bomba ki pauvreté na bino na muki abande ko zo bando tinde la bino bo bebi sa réputation na été parce qu'a koufi boya ko bando sengara bambongo o batu ba sangsela bino bambongo te non hein bo sala bongo te eza mabe non une vraie mère ba maman kutu bazaka emso ya ko batama
ata passe ezali palo bakutu tozolia te non bino bato bosala banini bwa miyibi bongi bolia mbongo na sima matanga ya J3 potika mama na ya fanda surtout yo kutu bibi na 1000 euros bibi tala yo yo mbongo nezaka ya mabe bebi si omonde yo lia mbongo mabe yo na ko kete sana beto bordier yo lia mbongo mabe pa mama di mama bebi si o mutu bebi si o mutu bana ko lia déjà bana na bana msuba bima santé kitoko te yo mtolobi ke Christelle azo souffrir ko leka mama na boti mais yo lela kutu morne o kutu na mukila mona na te toka ka sangwa zemi tia botami asalita seconde na mukilité mais yo ano lela so kutu ta mama ba famille J3 so bozu mbongo ya bibi ka pinga bo ça la grand erreur moi sona mbongo na ye comment ko baby sabatu yemo mutu edoka yombo mona ba apparition na makamba oloba ezasu na sensité pour enfant so liambonga makila ya mama di mama yemo ko mutu edoka surtout na minute okutu ba mibali so botali pe ba mibali o baleka na nzela na ye wana na baso baleka na nzela na ye misuba koma ba baba nazeli sabino des fois bibi kapinga na bimana fi moko alembula e fi wana koma baba babo keba yazwa kambongo pa mama di mama akoma obebi sabatu ana fi mona Belgique alembula bibi kapinga kaka tanga bande bazemi wana mwana kufi fi wana koma baba ona loba kite fi wana koma baba donc zemi wana oya yaki zemi mabe ya mwana kokufa ya batu msusu baba siko bokelandela mutachaki zemi wana za neta nini po mwana kufa mwaso na Belgique akoma baba azaki lele na bibi akoma baba na komi kuna ndeni nikasi yazo linga tindela mama J3 mbongo ti botaka mutaloba na avancer bino mbongo na tindela mama J3 po bino bozongisa tala niveau bango ba komi na niveau mbongo ndenge nini mama na zaki na besoin asola na Christelle po na mwana na ye bango ba komi na niveau mbongo ndenge nini yone si bino bokeba na mama wana pour l'instant za na bonne santé to mona e quand même malgré piaka pasi mazane bien tozo mona bien akwa ko zwa mbongo ya bibi kapinga lobi akomi ko luka maloba bokomi ko memaye na hôpital ba baba okeba ona loba kité bisous bye les 19 la famille vous allez lamba ya pembe ya rose ya vert ya